Bonjour à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Tolobe la vie dans notre émission, comme vous les connaissez, Bisoba Oyo. La fois passée, tu as Kibino Yemoro, le patron de Tolobe la vie, Yemoro Bengarabi, le visionnaire, Alingaku, tu es Benga le patron, Papi Guéné. Et tu vas être au soukakana Papi Guéné, parce que but na biso, but et émission na biso eza, koye bisabino, koyambela bino bande konyo surtout, poto yeba. Tokoma poto ndenge nini bien sûr nga moko pe kala mingi tezoya parce que oleba ko bete la bino liso na nga funga mo pe na yana bete la bino liso na ngai moko. Alors lelo sans plus tarder to yambeli bino c'est une star, hein, je peux dire ça, une star, c'est une artiste, azana ba casquette belé, azapé chroniqueur, journaliste, bon tout là traba casquette ni surtout auto yambeli bino lelo to yeba parcours na ye akoma poto ndenge nini auta wapi. Alors to yambela bino ndeko na biso Kinal. Bonjour Kinal. Oui, bonjour. Boni papa. Oui, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Ah, mon colo nga no peto mona la calé. Si, ça fait longtemps, je crois 1 an. 2 ans. Hein? 2 ans. Plus. Oui. Après Covid, oui, après Covid, tout le monde a sauté. C'était une fondée. Après Covid, une fois après. Jusque-là, notre monde était première fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, bonne santé. Oui, santé en tout cas très bien. Vraiment santé très bien. Ça va. Merci beaucoup, Bandeko Binomo Bomoni, to yambeli ndeko na biso Kinal, alobi aza très bien. Ndeka tolobaki toye awa eza pona kotuna ndeko Kinal. Émission na biso ezali tozolinga koyeba parcours. Parcours ya bandeko ndenge to ya to koma poto parce que ebele to ya to koma poto na poto mutu nyonso tu abonga, mutu nyonso tu azalaka bien, mutu nyonso tu azalaka awuta na famille moko ya boye yango tozolinga siko to banda komeka koyamba moko quand même to pesa parcours. Ouais. Kinal abotama na libota yaba na combien awuta wapi tongito yeba na qui est Kinal. Oui, merci vraiment. C'est mission et vraiment un concept moi qui te merci. Kinal, je m'appelle Kinal Maleko Kinsosa Kinal. Nabota mina libota ya basi 2, 4, 5 filles et 3 garçons. Moko atika biso batika lokola 4 filles et na 3 garçons tous allés. Ok. Donc voilà. Ok. Kinal a outi na commune nini? Nana outi na commune ya Lemba. Commune ya Lemba mais précisément quartier Livoulo Intendance. Ok. Voilà parce que moni batum susu bayaka ne to koma na poto moni batum susu balinga lobela vraiment ba commune na bango te vérité na bango. Mais moi je suis fier d'être mon à Livoulo et Mbanzalemba aux environs, pourquoi pas Salongo, Rigini, Bajoto Ebinga parce que toute la famille tout ça la moi combo na quartier. Ok. Ouais. Ouais. Alors parcours yebisa biso Kinal au salaki ndenge nini pokoma okoma na poto bima Kinshasa ndenge nini qu'est-ce qui a fait olamuka ka na tongo oya rali motivation nini o esalaki yo idée nini kanisi nini esalaki po bima Congo okoma oya tioya mboko longaka Kinshasa njili mbala moko ki poto parcours na weza un peu comment? Ouais, parcours na ngai na longaki Kinshasa na ki Angola. Et Angola, naé vers Paris direct. Ah, yo mon Angola? Ouais, naé en Angola. Ah ouais, donc il voyait la pepo. On n'a pas cité. Si, tout le monde n'a pas cité, mais de Kinshasa, Angola et Angola, na France. Mais na yo kakapi Angola kota batu mingi na poto hein? Si Angola vraiment kota batu na poto mais batu mingi ba kota na poto ya ba uta Angola ta ba voyer ta ba Angolais baza ba vrai vraiment la majorité ba vrai Angolais te. La majorité ça lango vraiment ka biso ba Congolais to kota kuna kati Angola après ndio to voyager tant que Bangolais mais tout ça Bangolais te comme tout ça ba Congolais. Nga sina sala débat oyo na tuna nga lobi Nanzela Maroc, Nanzela Angola, na mona net Maroc et Kotsa Batu plus que les Angola, mais babisanga balobi Angola et Kotsa Batu ebele na poto ke banzela makolo ya Maroc. Oui, mais à l'époque Maroc batu bakena Maroc bakena mona tiba ba kene tiba ba ma Grèce to bakeba mboka mo boye bango ba ezaba donc bango ke lokwa bazo poto lokwa neti makolo bazo lokwa ndam. Mais na Angola na ebité soka parti Angola orezo ndam wapi po mapoto. En tout cas, habité parce que maintenant, zoki kaka mbalamoko avion na bateau ebi Angola na 4 février wana na mataki wana. Ouais, qui lokola angolais ou bien lokola na mataki lokola angolais parce que na Angola na passeport angolais.
moi tu komi kuna aux un document parce que d'abord on a payé surtout normalement 5 ans de territoire directement aux un droit il y a sol donc on va en Angola étant que angolais. OK. Voilà. OK. Ba difficulté ni nokutana en Angola. Difficulté ezalaka vraiment ton akomaka. Je pense qu'il y a bandeli langue. Langue ton akomaka wana grande sœur nanga qui sona me repose en paix. Vraiment molimo ne pe mana kimia o akufa. Ou sala ke ponga na koma Angola. Maintenant na koma Angola, difficulté na ki na ngo na kutia na mwa mke, ya linga ngana yiko la langue. OK. Avant on obima to ke ne ba coopération, to sala mo ba kopo ko sala wa, il faut d'abord on a kota na ku la langue. Ah. Ce que vous avez na ba tiraillement na yinga bité. Na âge na ngana ba no kota surtout ba ku ba langue wana, na mo ngo zo ngata. Mais c'est ça qu'on appelle intégration, je pense. Oui, intégration, mais c'est ça que nous devons bâtir. Donc, effectivement, il y a raison. Mais nous avons perdu du temps. Il y a besoin de que non. Ils ont moi, je m'en ça m'a couru à portugais, mon soir, beaucoup on a, et t'as que congolais beaucoup tu on a, à petit cours à portugais, et après voilà, na kota peut mettre des fois, mais non, ça c'est pas ce temps. Après on a révolté dans l'aïe. Na côté na nzela coopération bala. Après ba âge nini wana po se révolter o lo ba perdre temps. Na Angola on nous a non mais na côté na Kimukolo, na côté Angola na 2014 pardon na 2004. Na côté Angola. OK. Maintenant na côté wana na monega que non bon par rapport à vitesse on m'a visto message na coopération bala moko. Na ba ki mo langue oui, on a terrain. En tout cas, tu peux na kiti, na kozonzela nga pe ma coopération moi et puis na coopérer na pe kitoko na Katangola. Et voilà. Après à part de langue na oyi ba encore na coopération. OK. Oui na oyi ba portugais kanantela, na portugais kanantela ka bongo au travailler ba moze ba portugais directement pe. Comment le portugais pour comment ça va faire na portugais. Mais est-ce qu'on peut nos identité na bango? Est-ce qu'il faut pas ça na ba question té opposer bino ba démarche ça té foyer ba portugais, il faut le bango bien avant ba personne quoi parce qu'il faut défendre mukanda na yo tango bimaki tu faisais. Ouais, faut défendre mukanda tango bimaki oui ki na Angola biso to ba congolais. Congolais peut komi aza mutu wa ningana moi chaud donc fait ka kino donc ozomona po ba congolais mingi ba vivaka na Angola ezaka sodu wiji sodu mbanza Congo babi kino donc ngai nezi ola mutu mbanza Congo yo zali mutu ya wiji donc biso mingi ba congolais to kena mina simana parce que toza ba frontière ba to lufu ozomona toza ba frontière na Angola alors tango yo lobi wa mutu wiji qui dit oui est égal à Congo. Parce que ça encore moi frontière mon gars moi n'était pas tchaboué donc tout comme mutu ko bane portugais vraiment ma capacité. OK. Ako ba milinga la poser na kata frontière entre Congo na oui était au bengi Angola. Donc ça veut dire que na oui joana ezana ba angolais mususu baloba appel lingala baza. Baloba lingala bakata akut na marché tout monde bakati kuna na lufu za bakati ka lufu wana ezana nkaka moi barrière mo nzete mo mai mo mukeka keza wana. Donc bato auta na lufu baza koteka na ngambo Congo. Bato auta na ngambo Congo bakoteka na ngambo ya Angola ya lufu. Donc tout comme bangolais mususu bazana baloba appel lingala bien. Okay. Parce que tout ça nous sommes un pays moko frontière na biso vous mais on a bien en frontière té moi galo quoi même pays c'est là tant que ba kino aux angolais directement ba comprendre pour nous bisi na na wa muta wiji aux muta mbanza ko pour ba pays moko frontalier donc kangama donc c'est là où avec ba gang pété aux ba billets ba document moko na bango et après billet pour te passeport mbala moko après voilà. Alors, comme ça. Merci beaucoup Kinal. Pourquoi il se combien de temps au Salaki na Angola avant Bima? Oui, na Angola na Salaki de 2004 à 2009, na Salaki 5 ans. Bimi na 2009. Bimi na 2009. Au côté Mbama Poto. Au côté Mbama Poto. Poto ya Mbama en France ou bien? Poto Mbama en France. Tant na Angola ya je me rappelle encore bateau ba otalanga ba yebi. Et ça na avion Air France et Bungara. Et utaka Angola. Et maté bunga. Yozala na kati. Na ratara volwana. Non. Ouais. Et tu le lopé bunga? Et bunga mona na. Et ça baza ba otalanga ba obetela ba mona. Ba betela Google ba mona et na bien en 2009. 2009, OK. En 2009, avion Air France et kenda et bunga tilo porté disparu. Et c'est là où on a rata voyage wana.
qu'est-ce qui avait fait à ce que au raté voyage wana? Bon, eza omoni ne to voyage quand to benga ka to ba témoignage. Oui, to saka bagang ba benga bango ba mso ba benga ba côté to benga ba checker. Ko ndu biso ngolo ba benga ba gang. OK. To bango bazali ke no mona ba osala makambo pona muto mata poto parce que moni biso to ba bangolais to ba congolais. Donc on mata na aéroport na bango ya porteur, il y aura des interviews. Alors l'interview on a étant que ça congolais au goye ba nyos au kokango fomati pour ba ko tuno bilo mo ya kati o ko okanga na yango. Alors et c'est un gant mo ayi wana yemutu abola no makamti muno ozo ba osimo na loboko ba kemba mo. Alors voyage wana yé achele nga mutu faina voyage date wana mais mutu ya zoki po me manga sima na boko plafond wana azaki mutase ngana matarate. Donc c'est le phase chef aéroport oya likolo net donc la traité net na chef d'escale yé alinga ki alia mingi akete traité na mutase et ça li ke ba annuler et ça li ke ba annuler nga voyage. D'autre part ne ba quelque part le malheur est bon mais na fâché en tout cas ils allaient toujours ouais, parce que na baby ça à l'époque 6500 dollars américains ça comptait ba mbongo ba melanga ou melanga pa baka ba ganki ou ba bangola na ko macho poto on a pauvre sœur nanga a au tirana aéroport on a na beau frère mo zaki mo bal na ba au tirana aéroport où ya voyage on a et simbate avion est en pays porté disparu et tant que comme school jour nanga fa na voyager na ya poto quand même Air France wana na ko mena ba inquiétude na kende tout na matate et puis et qui t'a vraiment et ben ça qui Air France parce que banque c'est bateau. Or, les avions moboso cela veut dire que vous êtes bien contrôlés. Les avions moko à part Nzambe, c'est assurance et sali. Parce qu'ils ont la norme. Si vous avez Air France, vous allez voyager dans Mindele. Une voiture. Oui. Donc une voiture. Et puis quand vous quittez l'aéroport, donc en tout cas, c'est l'assurance d'abord, avant contrôle. Et il y a des inquiétudes pour la mata. Mais ce qu'on a dit Nzambe, il y a des baki ou salamaki. Et puis il y a un avion on a matami balé. Parce que le deuxième vol Air France on a après on a bunga kiwana na sengenza na bio ozala mettre ya circonstance ya vinanga ni na mataki na avion ton na mati ton na kitika na Roissy awa mbala moko c'est là où on a vu que on a commis voilà parce que avion et les collègues à blague donc voilà quelquefois le malheur est bon si tout ce qui est bon eza na mabena malamu nzambe moko yeba ndinga salaka. Il y a parfois eza ba témoignage moko très fort. Il y a par moment maramso comme la biso na vie yo zo mona kaka ke il fallait likamwana salama or que nzambe alongoli on likamwana parce que a éviter on a drame mobo o elinga salama pona yo mais yo comprendre tellement to za bato ya mokili to mona raté to yeba raté. Alors olongwe Angola au commun na France. Na lingi sikoyo to tika Angola to koma na France. Siko obetela ngai na période na yo temps au vanda oleka ki na Angola pour nous préparer voyage na yo. Kutana ki na ba difficulté eloko nini o marka ki yo difficulté nini o marka ki yo. Difficulté marka ngai tango ser a esinga na kota ku soit em suzuki no na tika la ranet na bana. Na mona qui ont bien été na sens ni que non na envie vraiment de travailler donc faut na lukambongo so na bana tika na bana ko la langue em su ya bimi ya tikinga boye na mona qui on a monage ko bana ko teka il y en a bien à partir on a révolté à partir wana to kabona qui vraiment na pauvre frère OK ça ilo moko souvenir moko na tala ki ko mona na va ndaku na zolia na zo mais non sentir le quoi culpabilité mo na mona ko ça ne va pas kaka. Non, moi ça ne va pas. Alors, vraiment la révolte qui tout se séparer qui n'a pauvre sœur. Mais avant Koufabo, ça l'a qui paye? Oui, ça qui paye. Tout se séparer dans le sens ni na linga qui vraiment na luka mbongo. Abi dans ce cas-là, comme l'unité ngai le quoi na salé fort yo comme en Angola, tu te débrouilles. Ah, sœur à celle qui est fort en Angola, mais pas pour voyager qui n'est pas toté. Ouais, pour na toté. Pour Luka ka vie en Angola. Mais si on a qui courage na voilà. Il y a qui moi en bas, il va mon esprit écoti. Voilà, esprit écoti, na bifona qui na Luka, na ke Luka. Alors toi on s'est révolté nous enfant on Luka na fumati. Ah, na message so ebe ke no na ya boyam suna ko la langue to na tika na bana bo na age na fo ben sata moi si mnim to ko ya biloko meniti nga ça ne va pas.
Bon, après na bimaki pena na ko bimi pena na se révolté. Na se révolté na kei. Ah, na komo tambolaka na ba to ebi oje nda ba ebi na oje na ya ba magasin biso par exemple na ki eloko ba victoire moko boya. Eloko ba victoire voire même ba ville place ba teka ba biloko ba basket ba mambele belé. Non tambolaka na nzela. Na ba marché wana. Na ko mona nzamba tininga a touché motema na ngabi kene pas Joana. Jo Kais na mama mosquée na Allemagne na pesa wambote place ba Jo comme Jo Kais. OK. Na kuze pas ton c'est tonton, bonjour, bonjour. Nabi, excusez-moi, pardon. Est-ce que na ko nobe la kata basta pas de thé? Ah bien bon. Aux la place, na oui dans la place. Pour qui moi go so, o te ka ba sapat ba basket ou ta ba chine ou ta ba blo ebele, ba na blo ebele, na yé ka pa na yé. A dans la place, oui dans la place. Ou on a eu portugais. OK. Abi uza place ouais akamati na mo marchandise apesinga na luki pimo place na mona wono belela kana kanga kaka mona sapatilia na portugais et c'est quoi tout talarga dépôt coopérant na bandi mission papa nzambe asungaka asungi donc à partir kaka ya biloko wana zo à partir ya biloko wana à partir ya biloko wana nzamba swinga na zwimbongo na ye na vandisi Jo Kais na bimo boss ne na boye na kokisi koyo na ko tiko boete mais ngana ko lokolo fona lokolo mutu oyo aza lokola nga a remplacer nga na coopération nga ifona sala siko place en pona komi na moni na koli. OK. Donc au banero zo biloko na ye na boutique na ye o tekela ye. Na PCMV. Voilà. Après oye kanga siko économie na nga moko. Jusqu'au capital. Capital na nga moko. Siko lingo bana osala ya yo moko ba. Yanga moko voilà. Mais oye quand même comment na ye. Na moni ye. C'est que papa na zabu na mikoki. Voilà. Siko luka mutu metu. Azona na Jo Kais na mosine ser moski. Alors quelle reconnaissance. Finga biloko mona ba dollar rebelé na ko teka pe na ye ko verser mbongo na butu na après tango na moni na zu capitaine na bi na ok boete na vandisi na bi voilà bi ah est-ce que ko na mutu mo ko bien ta remplacer yo no zaki ni na ko lokile masanga mo Patrick Indwa ye pelelo na mwasi na bana ba voyager na minito ba na Canada na kamati mister wana Patrick Indwa zo landanga na kina pesi Jo Kais moni muto na confier yo ka ninga azali ndenge ye pas zali nga na benel place nanga nzambe pas swinga pe na zui ba travailler ninga azalaki pa na ye na suis des travailleurs bangolais na matin de maswinga to musa ko ballon ya makasi na ba sapatu kaka na comment est-ce que mo gosso juste à l'issue de na butin na moni fona ya poto wana entre 2005 et 2009 c'est ça voilà 2004 2009 quand on a 4 wana OK 2004 2009 voilà na moni fona ya poto na fona poto na sandé na pas fuka tamuke pona kina distraction te ah ouais na sandé na bi ah kopo yo fona bing sa petit fora nanga na bengisi aye na formé un an na Angola nabi ngai il faut na voyager na kilo bongsa place na libanda to komi bi mo batu be na Angola famille et comme élargi ngape fona kende poto na kilo bongsa place c'est pas dire on a fongoli poto grand frère na liboso azalia Jean Didier Maleko azalia donc voilà alors ngai na bengisi petit frère na formé na tiki après na lukinzela poto na ye. Et il est où maintenant le petit frère? Asa Angola. Tilelo. Ti Angola, asaka na ti siko asaka na domaine wana. Ah ouais. Si abala. Ouais na tika, ala tika lokona tika entreprise. Abala lelo asana mwasi, auto bala makamusu asana vina ye. Voilà. Gloire à Dieu. Ah. Siko komi na France. Ba difficulté nini o kutana kinango siko tango komi. O komi siko tango komi na ne bandeli. Au monimbo quand yango na luka kina koma. Tant on a commis la France. Tiki mo grosso parce que on a entendre parler au tiki masolo na yo. Donc tu étais patron en Afrique. Ouais. Na commis vraiment donc voilà pour na kina des bateaux portugais des travailleurs donc na ko ba deba na misala. Voilà. Donc kuna zoteka continue moko zoteka na Zandu moko zoteka na Gambela. Mais eza yo. Na poka ba opesa ba compte rendu na bango. OK. Mais bazali bangolais. OK. Voilà.
Et ton petit frère aye, il m'a géré bango. Ton petit frère aye, il m'a géré bango. On a na tika petit frère. Donc nazaki na saka ndeni na tika la ko entreprise. Na ba te que non tika la ko gérer bongo pesa nga ba compte rendu non. Na ba que non tout ce que moi j'ai fait dans ta vie, na contribué na vie na bengi CEO. Et puis na tika yo fona yo yango yo. Mbongo na sala na zongo na makila batute, na zongo na kisite, na zongo na nzambe ninga salabi okolia na mutoki na yo. Yo pe ozavi bongo. Ndenge balobaka olio pesa mutu mbisi yo pesi ndobo. Obi loba siko yo bata siko ko pêcher. C'est ça. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Donc c'est ça, c'est là où na voyage na yabo na France. Tango komi na poto. Oui, tango na komi na poto, ngana yeba ite ke baboka ngunda. Donc eloko wana batumi ba Afrique, babete ya so masolango te. Que tango bayaka, il faut bon sali solo. Il faut que nous boive quelque part. Ce qu'on a on a ba série on a mais les quand même ba tu vas comment comprendre ngo. Oui. Et comme si quoi. Est-ce que tango nga biso bano ba uta poto bazo Afrique. Ah ba uta Afrique. Ah ba uta poto bazo Afrique. Te ba te que non na poto ba kaka. Te ba so muta komi ba ko pesi mo mukanda ba pesi nda ko to monaka. Sinon ningi ba ya to muta ko ta poto ye. Do azol alingo l'accepter que non ah ba sala ka. Pas ces alaka. Attends komaki tanti nanga odette. Mon fali mutako zwanga tanti odette. Na wana na tata mo sanga Élysée na Lyon juste na pardi wana mo moi si papa Willy Ditou na pesi wana place bazali bon ba ko zonga na aéroport na ebi Karine Ditou non ngai Karine Ditou te wana nani en passant Karine Ditou bonjour ouais ngas ko na bi papa legi nanga nani Ditou ok. D'accord. Donc, Willy quoi, papa Willy dit tout. Donc, okay. Papa Willy dit tout. N'habite sur la Karine dit tout. Là, je ne sais pas. Vraiment. Papa Willy dit tout. Mobile, il y a tant de tata mo Élysée, bazan à Lyon, na pardi. Ok. Voilà. Donc, étant la commis bazunga et commis ce qu'il faut, kuluka ou bano boaka. Bah, même à Lyon. Tu vas même à Lyon, tu n'as na commis na Orléans. Pas tata mo sinanga ya leki wazali ka père tata mo sodete mo fali na Orléans et voilà na comme Orléans et comme siko faut ko luka makamako boaka na papa leki na mo fali pa ko luka na masolo ba lo boaka sanga na nepi ba boaka ngai na poto parce qu'au début on attend yaki ne bandeli malgré par rapport ya vie au tenango des jours aki indépendant ozaki mo grosso za na masolo na yo parce que comme a comme ba mo dépendant o comme dépendre na ba moko boy et comme il faut boaka ngunda il faut ba bimisa parce que ndenge on vivait quand on est. En tout cas, baïsenga na monaki na lembaki parce que na moniki no na tripe mbongo nguna place dans sala kuna. Est-ce que na sala RRT? Na bi mais comment na y place oyo le débit est difficile na poto. Faut boire faut batino na 115 autrement bien ndegono yo za ndako mais il faut que 115 pour la formalité en beaucoup. Mais ngabi comment ça se passe comme ça? Mais comment qu'on regrette? Et les mêmes bateaux, quand les mêmes Patrick Indo, on a zone le on a payé ça par Joe Kais, on a patron à Bisso. Il y a ceux qui ne pas Chine, à ce bien en Chine. À combien de magasins? Quand les mêmes moutons en zone à Chine. Ce que tu as bien en Chine, non, c'est qui a été par hasard. Comment na tiki vit moko boye? Il y a bien, na y poton ba na go boka susu bo na bo makame belé belé. Krakisaka. Et Krakisaka. Ah ouais. Alors, tant que ça le n'engwana, malé ah. Tu commences à n'appeler qu'un rythme à esprit pour ça que zong ezala quitté ezaka bon avant le quoi na ke soda na guerre na front et libeba en tout cas na mona ki ambi ata na zongi déjà au kabi au kaba au kamati leki au tiki entreprise nengo ko tika na zonga les sous machin et puis on a pe tout le monde a pe angola on peut comme tout monde boiter et comment comme belé bazolinga sute ko balbate kana ba aux environs faut mikanda faut comme belé angola comme ko beba malembe habité na koko zonga sur registre na tika utala sima so na tali sima na ko bana okanisa ko sanga bien te place oyo nyati et puis ça melio ni na ko zo rythme ils arrivent facilité mais quand même ko zo rythme ya poto na mes et puis na message na ngai place oyo nyati et puis ça melio batu mingi je pense que na liboso zala ki soko yo comme pas famille a je faut boire au benga 115 il faut qu'il ne rola na ba 115 wana
bato mingi banda penser ko mona kande ko nanga sama bazo bengananga or que c'était une meilleure façon ya ko orienter ndeko parce que il faut kota na système ya mboko ndenge zalaka pour permettre yo pe ozwa moi ozwa stabilité au fait ozwa la intégrer siko yo tango okuti banda ko makamnye surtout we bato ndeko no bazali siko bazo biso fo benga 115 il faut ça nini pona yo na kati mutema na yo tu peux obande ko kanisa nini na bandeko selon yo ozwa ki bang moi un mois rankin moi ezala ndeni en tout cas dans qui bango NT en tout cas ezaki orientation à bien parce que bato mingi o ba baby sa makamna bango c'est parce que bakuta ba famille bala bandako ba essayer ça la formalité oyo pour makambo tamula boya zo ngalo kwa ndeko na ye to ya na ye to tata mos na ya lingete or ngana Orléans donc j'étais parmi bato to boga na Orléans au mona na ça tance na za vie bien donc au boki pour la formalité mozo relia pena semoul et mso nazo tema tata mos na ode to na ari motema malamu na papa leke mofali na zo kuna bato msusu na foyer na la bango na bi on a tante bazala bande côté awa moi semoul mais batinde biso pour la formalité pour na za bien lobby mais ezala bato msusu bakangela bato kanda comment bazala ndoko munene bo ngana kana uboka fana za na ba nzoka bozo bate ba bebisa masona bango pona bazanga ko leka formalité wana OK eza passage obligé à tout le monde faut ça la formalité au moins que ba déclarer na name sunu la poto mais soko yene to yela wana il faut formalité donc moi je trouve pas mal et souka nango zo ki foyer na Paris souka nango zo ki foyer na Paris t'es avec en Orléans et puis na Orléans après tu continues ba tinga na Montargis et na Montargis c'est là où tango na vendre la montée après na ngaso Paris OK on a vie privée nango yango na c'est plutôt côté na vie artistique sikoyo yebisa biso déjà partir Afrique ozalaki parce que casquette na yo nano oza na toke nisko na côté profession na yo oza nani oza acteur oza chroniqueur oza journaliste oza la formation en tout cas nazali na plusieurs casquettes oui donc quand les gens m'appellent Kinal Maleko l'artiste est complet na souka nango chef du groupe Lutumba tous les artistes et comédiens cela veut dire nazala ba qualité ebelé nazali artiste et comédien nazali artiste no sala ba one man show nazali artiste ou nazali maître ya cérémonie ba fête partout ba anniversaire donc na sala rango et puis nazali na sala arts martiaux aussi voilà na sala jijichu na sala mukumbusu donc ça fait partie sur na côté artiste je suis caméraman na montaka lisusu na filmaka na montaka et puis la salle a sous analyse nanga chronique nanga na salle analyse nanga donc nabi dans la salle news en fait et toutes ces casquettes là formation nango sala ngo formation na poto ou bien depuis Afrique en tout cas na poto eza kolinga musala nano kama mingi na papigen to la vie papigen na lingana musala na linga ngo omona basala ka boy msusu masala nga edo flash et mususu master nga Blaise Ntsakala artiste timide ozomona donc le kolo bango bayeba ki moi muke musala liboso na zonga na yebango po to ba benga artiste complet cela veut dire faut na complet na nyonso ko me place mo boye caméra na simbi caméra oui na place mo faut essayer à monter pour monter le quoi na simbi monter il y a moins lelo na comment monter le bloc à Jani Fay comme la place mo il faut présenter comme présentateur donc il y a des mariés au monde ba benga sanga na makamusu mo na ba comme si prix ka boyembala moko est-ce que vous savez le coton dans un micro il faut la réunion sur donc c'est ça comme on appelle artiste complet qui n'a le mal donc il faut na mériter yango très bien Lelo naza très fier vraiment que zala na yo ko yamba on émission na biso ba oyo ndenga kezalaka bande ko j'espère que bino surtout bolandi artiste complet Ndenga ebisi bino ndenga expliquer bino vinae bon moni parcours nae c'est quelqu'un qui ne vient pas dans néant parce que na poto awa to koma basanga na tellement mutunyo soto ezala kaka aye na télé makambo a lobby c'est à vérifier parce que tangi na bakombo batu alors ba misusu bazala ba beta ara lisolo na quartier onga na zalaka bonga zalaka boy to ngi to ko yamba bino awa na plateau awa il faut to yamba bino awa to yeba bo uta wapi parce que sanga na komi tellement trop merci beaucoup Kinal. Vraiment, na monde comme kochité na biso message nini fort na monde a média ndenge toza na roboto meka ko tata to chrétien ta mwamuke média na biso lelo ndenge zali biso toza wana pona ko
enseigner au fait qu'on enseigner peuple. Ça ne veut pas dire que parce que biso toza liboso bango ba otala biso botoleki bango non. Moi connaissance mon question bazora tant au vent parce que quelque part moi considération mon ko ezali o ba considérer biso ba yebi que moi message au topé saka ekoki quand même côté ata mutu moko mibali. Alors na monde na biso média lelo yo ndenge makambo ezolekana surtout makambo ba famille batu bakomi ko traiter ba vie privée, ba vie familiale na ba réseaux sociaux. Vraiment na habité impression na yo selon yo c'est une bonne chose ou bien c'est déployable. En tout cas ça fait mal aujourd'hui dans le monde lelo et surtout ndenge ba internet ekomi boye na lo ba ngomene fois à l'époque tant que na ba cassette wa minene wana ba vidéo ba beta wana moni ba cassette wa vidéo wana à l'époque ba bozobo na internet des raté HIV hein je pense oui ba cassette minene wana ko tsana VH donc voilà donc au moins à l'époque makambo ça l'a raté au moins les loyo internet y na vitesse et puis et baby c'est plus makambo parce qu'il y a des gens à ça moi abonnement à 20 €, il peut faire tout ce qu'il veut au fin batou vie privée na yo moko ya ndako na yo moko yo bimisa na télévision. Moi je trouve pas bien c'est pas bon. Tu vas comme quoi régler ba compte na ba. Mais il y a un lobby les loyo bazota la té les lo bazota la lobité les lo bazota les lo le long bazota té au moins vidéo eza archive etikalaka ba to sali vidéo au sali ba n'importe quoi il y aura un jour au linga o vidéo na saka bolongo elango comment vie privée na ndako na yo to ya mwasi na yo to ya mbali na yo boye ko tele yango na réseaux sociaux. Et c'est là où ils ont pris sa analyse na batu. C'est quoi je me pose la question quand tant ba makam na bango na ba réseaux sociaux, ils trouvent quand même la solution? Mais solution ni bazoaka. Bazo ba retomber. Exactement. Mutu yo moko memi makambu na yo na réseaux sociaux. Yo kanisi ke no ba ko betre maboko. Mais il y a des gens où ba yebi ke no ba ils a bongo te ba rondo finga ka yo moko. Mais on dirait bazo comprendre. Et puis la majorité bato ba wela ko mema na ba réseaux sociaux sur les vidéos et ça ne bango bazaka bato mabe. Ouais. Il est anticipé. Mais azo bo c'est tabat ba ko landa. Les coupables ba vérifier yango ba ayaki mbangu yene mutaza mutu mabe. Après bandi ko finga yo. Tu vois ce que ça donne? Donc c'est ça que non, ça sert à rien bandi ko nanga réseaux sociaux basala ngo te pona ko finga. Et puis na ba raté sur les réseaux sociaux ya pona ba congolais. Si vous avez un sikoyo, vous avez un téléphone au côté de sikoyo, na Facebook, au moins, il y a un minute de finga baza. Il y a un minute de taneti, makamou, les candidats, a fait ego na Orly. Il y a des gens. Voilà. Est-ce que toi tu penses que Eloko Orly à Salaki, étant que grand frère, Yaya, tu as été faire ego là? Aza quand même une personnage, une personne publique. C'est un grand artiste. Si. Dans l'autre état, Kolongola na ferré, Aza pe Hervé o Aza na famille na ye privé et tout. Mais tant que Orly ayaki na makambu na ye, ayaki tant que ayaki kolobela ferré ou bien ayaki kolobela Hervé. Bon, il y a place wana ayaki kolobela ferré. Ayaki kolobela Hervé te. Si autant qui a fait réponse aux solutions, je ne sais pas. Mais c'est ça aussi le problème. Solution parce que moni batoué baté baza ba frère, baza ba famille élargie, baza même sang, papa moko, maman moko. Orly gola et le roya salaki, moi pananga naibika salaki mabe, c'est pas bon. Yakoya ko bim sa vie privée, soit familiale yabino. La télévision, même s'il y a des problèmes. Mais il y a un traité dans les réseaux sociaux, un traité ferré, mais un traité RVT. Et puis tout le monde a raté, ferré tout le monde qui m'a dit que la famille. On a dit que Hervé Yaga dans tout seulement ma famille. Maman n'a pas dit Hervé Yaga. Maman n'a pas dit ferré. Maman n'a pas dit Hervé. Ferré ezali dans le monde artistique donc on a combiné maman bango benga faire donc là ba tu ko ba ni ko finga bozo finga Orly bozo finga moi nazo monango ça n'a pas de sens baza même famille
bien que pour mes alliés, bien que Orly azana mabe o asali, mais tout tika mabango finga parce que baza famille. Un jour, bah oui bani ba réparer na famille na bango. Il y aura un jour. Conseil ni noko pesa na bato bayaka. Bato mo bayena makamna bango famille ba étaler to boité et puis bato baye ba bandi ko finga ba bandi ko critiquer. Conseil ni noko pesa na bato ndengwana. Conseil na pesa na bato ndengwana batika. Tant que vie à mutu na kasi ya télévision, ton na liboso ya réseaux sociaux, faut y bakri pour ça na mabe. Faut y ça mabe, être humain surtout, azana ba défaut na ye. Donc tant que tu loba vie à mutu na kasi télévision, il faut to ba yo pour ça na mabe no emsu yo no emsu sala pe mabe ya makasi ko leka mutu ko lobela wana, mais yo ba zona tenter ya okanga yo na mabe o sala wana. Donc tant to ya to pe ça des conseils na eloko tonto lobela. Il y a des parti pris. Il y a des journalistes qui ont un parti pris. Donc, il y a des personnes, Anabé, pas de problème. Il y a un katika, Anabé, il y a Yelika à Pamba. Mais on dirait que chroniqueur rebelle, comment va juge na tokoma komona oye na problème à batu au lieu de sa conseil au bandi ko juger au cas typé. C'est quoi ce que ba chroniqueur tu? Parce que musala ya chronique et ça bon côté. Donc jamais yoko ya pour mutumoko. So ngona pour mutumoko ça sert à rien au fond ça ba deux personnes soit ça sert à deux personnes faut ya maman que non net ngana boye na za mutu ya fali nazo la fali ka mbamo na obani ko taki mutomba la moko au pesa sur position que au bano lo émission après bani ko taki na mission mon quelconque tout mo taki na master moko bo tout mo taki na mutu direct non. Là ce n'est pas vraiment ya moni que non chronique ngo ça ngo ko beba. Yo na lo bakaboye. Tango tutaka na kala cameraman il faut filmer na ba cassette minene wana o mona te que non mutu mo ben sa cameraman ya ko filmer na finga na bato et on a l'époque ça raté au moins tu vois donc lelo yo mutu se komi nango tellement que non mutu caméra ko des arçons na tinate téléphone kaka alambine mbango sote ko lamba ko te mabe alambine ko bien ta zuka téléphone na yache bokota batongo so batonda bakota so batondi na ndako o sandeni o misa bondeni. Donc bazo bebe sa réseaux sociaux ba finga et puis bozo baté que no mabala surtout ba ndeko so bana basi bozo la honte un jour bo bala ka ndenge nini ko finga leki na télévision wana c'est tout makama mabele ki concept émission mobile mobali nini normal ya azwa na mafinga wana mobala ko yana ya diamba to mobali moko ya azana vite ayepa na yone po yo fingaka fingi batadia ofinga kana obatu te mobali mais muto ça normal un homme qui se respecte akobala moi ça ofinga la télévision donc batu mela diamba ba se respecte la tête c'est ça non lobi un homme qui se respecte diamba ez lo ba melaka diamba ez matitité hein moi je dis un homme qui se respecte akobala jamais moi sur finga na réseaux sociaux soit ça soit là et le comment pas moi sur ça donc ça hier ça à le côté moi sur le côté finga mais quoi ça ndako tena diamba la ningo nga na yebi moi simo ya poli so na yebiso ke impoli kina so na yebiso ya impoli donc so a fingi mobile ki audio ninga fingi mobile obi ki o mobile ozonga te mais mona lobi mobile na zonga ke bondela e to benga ngoni mobile a bondela e mobile zongi azo ke bondela e ata na yebiso ke il faut luka mo o eleki impolitesse pour la placer na place wana c'est quelque chose que j'ai vécu na moni nga mona otapa na tuninga bi o pende na moni bona ndimite ke mbala na koya mais lobi o mona ka mbala na yazo bondi est-ce que mobali wana ke bondile est-ce que ça na position faut to entre parenthèses mo limbisa nga bandeko parce que oui par exemple mbala mso peut-être na position te peut-être aya koya peut-être ça na makambo difficulté à papier to ça na difficulté place à séjour ya kolala donc avoir de dignité quand même atazo finga na ye mais bazali atazo finga na ye ye azali lo batin. Donc hier on va battre parce que ça place on la semoule là à place côté wifi c'est ça. C'est pour te dire que mais ça on va rejoindre ka mibali. Mais ba rejoindre mibali, ba rejoindre mibali bien te. Ba rejoindre mibali bien te. Souvent les bazo mibali bien. Et aussi mbate bon mibali bien ba tika makambo sala oyo. Soko tika on cela veut dire mibali on a dépendre pas moi si on a. Mais déjà moto a eu courage. Ya ocha caméra, azo finga. Ça veut dire que ça nature na ye. Tu penses qu'il y a autre comme mais ce que ça nature na ye mobile ozomuna soko za pena na to ba mobile un homme qui se respecte soko za na eloko moko avec majuscule soko za eloko moko na pas moi sur na te
Hollandais, désormais, c'était bon, pas chez moi, c'est tout. Voilà, ça se passe comme ça. Tout le monde a un couple, nous sommes fingana, ou même dans bateau. Moi, sinon, on balle pena, et puis moi, c'est le finger, mon balle pas au côté, et puis moi, c'est ma finger, en plein les réseaux sociaux. Nous avons autant de combat, on va vivre. Ça fait la honte. Voilà, donc c'est ça. Moi, cannabis. Bah, toi, tu peux mon conseil, alors tu vas wifi à Yemoko. Tu peux essayer conseil, wifi on est yo, yo me foutre la wifi. Mon libre réponse à moi. Et malheureusement, je ne sais pas ceux qui n'ont bien malheureusement, ces genre de personnes, ceux qui heureusement n'ont habité, vu que les canaux sociaux effectivement, il y a toujours. On dirait peuple congolais alingara plus bouzoba que eloko est normal, eux qui édifié, eux qui pèse ça un plus. Maman n'a pas comme tout le monde a yango yo. Et a passé. Comment vous devez finir bateau? Afinga vie pour faire bateau, afinga bana bateau, afinga moi ça bateau, mais il y a plus de vie que mon toto peut sa conseil moko social. Comment un pasteur doit prêcher la parole de Dieu, a moins de vie que mon toto finga vie privée à bateau, afinga ben sanité dans la télévision, il y a plus de vie. Et puis tellement partage. Monde démoniaque. Ce que quand tu as dit que nous avons 1000 vies avant la bande à finga bateau. Na lingi beaucoup 200 avant la banda tela 200 personnes partage qui coûte na 5 c'est combien de temps ce que na biki non na ba finga via moto na lingi bo like 1000 personnes ba like avant la banda tela batu pona ba yo kama finga batu o ka ba muso ba ko benga o banda te ko finga ngoto zela te tela niveau pardon ba no so ba ke mama to lembi bando ba ki to zo finga mais bando ko finga mo kambala moko to lembi fuma lobi to sala te mama. L'homme te sala, oh, maman, l'homme te sala, bah, finga kambala moko, ah, nous bâti tout chef, tout zela, bah, l'équisi. C'est pas vrai. Finga, bah, l'homme te sala, zo kende. T'as la niveau congolais, t'as la niveau africain, les réseaux sociaux. Où allons-nous? Ils ont passé, hein. Ah. Nzamba sunga biso. Maman, biso to yé monde, il y a réseaux sociaux, tu es en gros, tu es responsable. On a pas aventure, aventure. Et puis pour moi, je trouve ça, et ça, loisir, on a linga. Donc, il y a mon style, on a linga, donc on a ma pesanga. Et puis, il y a pour nous consulter, et puis il y a pour nous avoir sanité. J'ai mes enfants, j'ai ma famille. Malheureusement, on se retrouve toujours coup en ambition, surtout dans le sac. Mais c'est ça le problème. Après, le lobby, ce qui moi non yo boti, il y a un poste quelconque, bah cause on sait pas vidéo na yo, ou ya bana na yo, tu ya yo moko ça la canal réseaux sociaux. Yango zo mona bana biso bazo ke liboso te na football mona bazwaka été nini bona tozo nga kaka sima parce que yo maman ozaka focaliser na ba bêtise. Quand est-ce que ozwa kaya mwana na yo osala devoir à mwana? Quand est-ce que olandela évolution mwana na école? Po yo musana yo kaka ochaka bit ofinga na yo mona ndako pe salité. Oyebi ke na bombeli okutite mambolobi wana bana mingi obabotama. Ah, moi j'ai été choquée. Comment on a qui misala mususu oyo biso bama parce que ngana epoto na kimkolo na epoto dans les trentaines d'âge ngana ko 40 ans ngana poto mais au mona pe ki mona mo babotami awa osala musala moko na yo biso ba ko tuneti ngana epoto na ba jo na ye nango eza misala mususu je dis je peux pas le faire voilà ozomona ngo sala ngote mais au mona ki mwana mama a osala musala wana na mwana na ye o abotami awa ça n'a pas de sens mal orienté. Ça n'a pas de sens. Mais c'est choquant. Dans le bas, c'est une mal orientation. Parce que mon abotamia, comment mon abotamia, mon photo, mon abotamia, mon bureau, mon assurance, voir mon assurance, mon poste, voir même le baquet. Tu vois, bon, on baquet, tonton, est-ce que tu veux quoi? Tu vois, à ce qu'on aider par rapport à l'eau sala. Mais ce qui moi non abotamia, à se retrouver dans la préparation des commandes, à se retrouver dans la manutention. J'étais heureuse. Mais ça c'est quoi ça? Ces derniers temps, je me rappelle encore. Tant on a qui difficulté, on a qui accident moro à Tindika Kinga, je me retrouve na urgence. Ouais. Moutaoya azoya ko infirmière ya kana no liboso ko zo banini surtout avant que médecin ya qui na mon médecin. C'était une petite fille. Mais je sais pas de quelle origine azaki nango, mais noire. Voilà. J'étais heureuse malgré la douleur na azaki na on a passé na monument na ngabi ah na binzambe. Pambola libuma maman et boti moino. À se retrouver avec la robe blanche, donc la tenue, uniforme, après il y a médecine et, voilà. Et tout, voilà. Et l'autre jour encore, dans ma petite bus, c'est qui bus de nuit,
na yebisa au kinal chauffeur ya bus wana c'était un enfant moi on a son PCA GBL il y a 25 ans voilà mais a commis 25 ans une jeune petite azokumba bus voilà donc c'est pour dire que les a quand même na ba maman moi comme balé au ba sala mais la majorité ba maman na biso ba africaine ba na bango l'autre voilà au moins on a tia ko 30 ans zaka pas maman na enano même pas permis moi na azatara asala permité aleka âge a permis mbongo so bana kolia makelemba par-ci par-là makelemba Schengen on a Hollande Belgique donc nous devons pas Schengen à visa donc makelemba pas comme Schengen bango yemo ko ba sac danger mais moi na permis à 19 ans 18 ans sans permis basket est bien zaté alors moi bana bon ba révolter plus tard. Tant que maman, j'ai vu mon copain avec les baskets, tu vois les Nike là, moi tu m'achètes pas. Et maman, lui, maman a osé attendre Nike pour la maman qui m'a bon et bana, maman qui m'a mis tué, belé, maman musique, kidi. Donc c'est ça, aujourd'hui on a quatre beaucoup donc tout changer, bah, bandigo. C'est bien que Nabi qui va changer, Nabi nous vraiment mingité, mais c'est pas grave, nous on parle, donc voilà. Bandigo nangai, c'est vrai que tous c'est cas, mais c'est des choses où les autres ça l'a vraiment passé. Maram to vivre na poto. Ils sont tellement choquants. C'est vrai, tu as dit que pour te la passer, hein, pour te la passer. Mais mon Dieu la paix ça monte surtout facilité. Il y a au bonga, na facilité à robeba. Donc yo moko pour les choix, yo moko pour nanzela na yo yo lingi. Parce que le robet ils a tellement ébélé. Les gens n'ont pas parce que désormais bon do mon ngana kinal un peu mingi. Vraiment concept na biso émission autour à la on a pour nous ça ba analyse comme ka kolobela quand même makambo ezoleka na communauté na biso surtout mama bala na bana na biso tozobota et tout ce qui se passe dans le social et pourquoi pas on a roya pays ko ta vie privée na ngai parce que biso to ba personne publique et bi ke oliba ko betela nga mo funa obeta na vi na nga fuboye papier biographie na nga bo monanga ka na bima na uta wapi na uta quelque part na bandaka koloba boy c'est pas que na zo ka mbamo caméra na tchana banda koloba eze sengo mingi bomoni bolandi kinal to yambie lelo bisika uta ezana batu mususu moni ba biso ko moni mukuwa na balabala ko négligent ngote ezara na musuni na poto ndenge eza boye c'est vrai que biso surtout to sangana na benga ngo eza on dirait to sangana kacha lycée Bosangani to sangana lycée Bosangani mais mutu na mutu ayebi place ya uta mutu na mutu ayebi valeur na ye mutu na mutu ayebi na otala mutu oyeba ça pende monde to na réseaux sociaux nde to za bo oui biso to za présentateur to za ko présenter bino eza bino ba bozota la biso ndo otala bi ah na façon à mutu oyoyo franchement a cause à la boy na oyoyo to ko na ya boy c'est vrai que to za biso sika moko alors to sepeli mingi to yebi ke boza wana ebele et bo continuer ko landa biso parce que émission cité to za vraiment na bataille ya ba émission et to ko sala ebele to za toujours wana pona bino pona CP Sabino kinal lilo basuka na public na yo le basuka na public nanga le basuka ma public nanga en tout cas ya bino kinal maleko yoyo moi ba concept aboyende na biki batu muso bandako babanga kita ba moninga yeye babangi akopanza te na baka vinga bakimanga ka pour la vérité na baka vérité rien que la vérité donc je suis là pour vous ndenge maman soto loba bon on a ba concept aboye biso to lobela social to linga ko lobela mingi social c'est pas dit que moi naza parfait non ngapi naza ba faillite na ngai on naza na ngome to meka ko sunga na ba conseil même si nous ba pe bolinga mo pe nazo mi nazo bongisa pe pa na ngana na ko malé parce que tant zo loba o bima o loba biloka bo de ça fait yo mo pe fo bongisa pe na sima donc tout ça là pour na bino donc en tout cas bambota trop na batu mi ba soutenanga bato soutenanga kinene maleko vraiment ndeko nanga fuma donc na kati Orléans Peter Kamba le grand garçon na kati Orléans molonga ne ya Irène Mamondele éclairage à Orléans tout moni Charlie na mama passe na kati Orléans ba tambola kaka bango en famille et puis le 10 juin to na kati Orléans on a Peter Kamba anniversaire à moi na biso Salomé Kamba le 10 juin to za anniversaire biso na Jani Fight to za la wana na anniversaire à moi na merci à 4 fois prêté Washington na Munich ya ngwan les grâce à père na biso et merci à Irène Weston moi si Nzambe ya Mindi Irène Weston moi si Nzambe ya Mindi. Merci à toi Bino Bolandanga et puis Papi Dovele moi na poto tongo
konza bilamba papi dovele yangwana Dadi Muzungu yangwana te le rato Dadi Muzungu vraiment ya bino yango bu partager ba émission ça la biso bien en tout cas ba fan nyonso vous sera toujours branché na Tolobi la vie ya papi gen bon tozongi ba concept ezongeli donc moi ba émission édifiant na ba ndako na ba parents ba otala ngo ba responsable vandi na bana bango bosikizana ngo no lineti ba parents ba vandi penza ba otala ngo vraiment na bana na bango ba otala ba fongole pena télé bo na Tolobi la vie ya papi gen ba otala vraiment émission mo édifiant donc ba si j'ai ebelé toko décortiquer ngo awa na pesi mot na Claudia Augusto mama bana mibale na pesi bana nga mibale mbo na pesi mbote na bana nga mibale que j'aime beaucoup Jennifer Maleko, Héritier Maleko. Donc, Jennifer Maleko, Héritier Maleko. Héritier Maleko. Voilà. Tantine Pape Sibino Bambote. Bambote to, en tout cas, na basu balanda ngai. Vraiment, Carlozo le coq, les plafonds d'Orléans, mon thème ya Nadine Lukoki, na 4 Orléans. Tout qui le 10 juin, tout on a Peter Kamba, les grands garçons na 4 Orléans, anniversaire moi on a biso Salomé Kamba, donc aux Alawana, il réellement bon ça rappelle na bilobuana. Merci. Merci beaucoup, merci na ba abonner surtout ba s'abonner na mtebo, s'abonner massivement. Ndi kaka Maliko Lobi, donc tous awana, tous en habillés ensemble 4 fois prêtre Washington, Bambote. Et pas nous aller. Allez, au revoir. Ciao. Washington, Dominique. Souka. Bye bye.